Bentone, nous sommes des Bantous. Nous sommes des Bantous. Je sais ce que je parle. Je sais ce que je parle. Je le répète. Si seulement si le fait est chrétien, comme il dit, que je suis né dans une famille chrétienne, et là on sait à la fin qu'on a libéré. Na lobby Miguenyema, tout ça la caricature d'émission T. C'est toi qui m'as posé la question, à moi mes réponses. Bana Congo, bana États-Unis, à partir à l'éloko yenga lisusu te, pour meilleure agence Easy Cargo et mon annier. Na service local à import et export, transport groupage, air cargo entre États-Unis na RD Congo. Wana boza komuna eza chargement à partir ya États-Unis. Durée pour la marchandise comme à RD Congo, précisément na port ya Matadi. Kaka 45 jours ya pamba, topé 1 mois et demi aux 8 matières mokoka. Fiabilité et rapidité à boye, ezala na noteo. Oh, agence États-Unis RDC ezala kapasi, Easy Cargo de solutions. Bozwa adresse oyo sur l'avenue Kabambare en face ya commune ya Kinshasa. Et bongo bino bazan États-Unis d'Amérique, bozwa ba ville neti oyo Kentucky, Ohio, Chicago, Iowa, Atlanta, Michigan, Tennessee, Louisville, Lexington. Pona kotanga kaka oyo parce que eza ebele. Pona bino bozana ba eta mosusu bobanga te to assurer transport na bino. Bokoki kobenga na numéro oyo 513 418 73 61. Easy Cargo. Merci pour Sungiba Congolais. Et Michel Zayayo, yo avez la temps ya koyo kolobi, ah bon? C'est vrai. Nabandeli koloba, né dans une famille chrétienne. Si seulement si est ainsi comme il parle, à libérer là. Parce que tous les gens hypocrites dans le monde de la musique, il y a des hypocrites. Sauf un héritier dans le Koussou. Au tout héritier. Pour nous, nous avons besoin de makambuki, nous allons libérer. Héritier au solana. Au moins, tu as une attaque à Wenge Nyon Soana. Au moins, tu as là qui wana, nous avons le bâtiment, nous avons le héritier dans Kakol. Non, c'est nos vérités. Orchestre na bango. Orchestre na bango. Soko fandi na déclic. Autour de pic. Pour les gens qui va libérer depuis qu'il y a eu ça. Même en le émission en coulisses, dans l'ennemoko ya confidentiel à royer du sayo. Na bandé na zone moi soutenu. Pour les personnes le bimo oyo a oseka oyo yaka soka lingi a olubanao. Soka lingi kata oseka bimige lukana air moro. Toko ke retourne selelo scram Poutine. Pour les personnes le makamboyo a olubanayo. Depuis que moi j'ai disparu, c'est la toute première intervention que je fais, l'intervention médiatique, c'est à vous. Mais je suis allé sauter. 20 années à libérer. Dans la charge de la famille, né dans une famille pauvre. Je suis né, je ne connais pas mon papa. J'ai été gratuit envers ma maman. Ma mère est pauvre. Batutu ba yebi nga ba yebi na liaka na batu na melaka na batu na charge ya famille na ndima charge wana na tangisaka baleki na nga na bokolaka bana na nga na sa lelo soki 4 ans yango oyo que je ne suis plus à Kinshasa, je ne vois pas mes enfants, je ne vois pas ma mère elle est souffrante, je ne suis pas artiste en danger. Nazolo batibo badase na ba collecte de fonds, non. Nazolo ba parce que nga muta ba grand esprit. Nandi ma si tu veux devenir grand dans la vie, mais il faut accepter la souffrance. Je suis une personne qui accepte la souffrance dans la vie. Nandi ma souffrir. Que nandi ma souffrance pour lobi dans la mutu munene. Batu nyos tu ba grand prêtre ba grand esprit, nandi ma souffrance dans la vie. Migenya ma yo bunda fort pour le loba na poto ça l'émission pe sur la vérité le loba ba la nango partout. Partout. Na balansaka na YouTube na mona rondemo le kanaka. Oza cheval qui est toujours en exercice au bunda na vie na yo. Nous sommes censés au bunda.
Nous ne sommes pas créés comme ça de cette manière. Il y a un loba, naza petit nae, naza moine nae musicalement. J'ai tant souffert moi. J'ai tant souffert. Créer là un problème mon avis on a quatre codes de spiritualité. N'est-ce qu'on fuma melayo? Pour tout n'engelo mon koana. Nazo kendo na quatre codes de spiritualité. To fanda mukolo moko boye na funa. Sankara de kunta fungoli munoko na zoba bibino tunde bo arawana wana kacha liboke. Soko fungo ke to kangi liboke. Kakola za témoin. Tolanda garçon moko boye awone ko kabambongo na ye moko boye utaka Brazzaville. Kombo nezo kimangai. Kombo nezo kimanga soki bondo nani. Tolanda na funa basala je moko boye ba beta garçon na vaccin soka ko kaba ao kaba ba billet ba 500 € na podium bondo ba manisa kombo ne yango bondo ba manisa autaka ko zoba mbongo ne soki wapi yango ye ba sera to beta ba concert na ville na bazi nani na Monateba na complexe Monateba kota honorable Daniel Monateba basala je moko boye mi kenye moi j'ai souffert da wenge nga basala nga bakata moko na comprenant sans sa vie na comprenant sans sa versionité basala nga bakata moko na comprenant te na boka pena na boka maleo nga na brigade na Diego na ebe no sala clip na ba esinga na nelonga clip te menga na boka malewa na nelonga clip te mais babimisa longa nga na temps présent mais babimisa longa nga na temps présent pour hériter mon exigence que na bima na clip. Nana d'estime et belé pour notre frère Wana. J'ai beaucoup d'estime pour les messieurs héritiers. Il nous a aidés tous. Attends, la TV va créer la guerre, va boya kaé, ils ont biloko mourir saleté. Ok, je ne peux jamais me mêler dans cette histoire-là. Héritier nous a aidés tous. Je te dis franchement la vérité. Là, je te dis la vérité, rien que la vérité. Je ne suis pas son porte-parole. Je ne suis pas parmi ses adeptes musicaux. Aux musicaux. Dans son vérité. Garçon yo kababa mbongo na kata wenge ba cible ba binae kabela ba tutumbo me kopesa lobe sombongo te penana succès na kata okesa na boka akina ngesa ka succès babi akabela mututumbo me apesa ka ngambongo te na fanda bo hérité tuninga bi problème nini wana garçon na bi hérité na yebi ete ndem ta yebinga azoka billet 500 € sur le concert de Sili au moins mon chose au compte le 2500 €, mon chose au compte le na ba concert mon Monateba ndeko na Diego atangela nga 3500 € papa mbiye na bima même pas un franc sur la télé boye naza na mutuka carburé zate et comme ça ngati na mbinda ko na novanda mais mbongo quand même na kato qu'est-ce que ba ciblé ya kabela nga mbongo te pe concert esili na moni bena prête avandi na suka bazo sekangai mais na uto bini sabat jo wana ye moko touchaye abenga kakola bi kakol memela nga lobeso na moni sebo na benginga sankara bengo za piara to ke ne pas bondo ba manisa to lande tina funa j'ai une très belle mémoire ba da tunya na binga na problème nayo o to za problème na ngati est-ce que ngana ebio o yo ebinga tengane na ebio o problème no eza nini hérité ko ta tunya nga na il y a un problème, na bien hérité na évité. Na yebi ete na omona kana yoka bambongo boyebe alingi ko pesa ngambongo. Ba yebisa ke kabela ba tutu me kumila lobeso. Na sala nini eloko nini onga na sala. Eloko nini nga na sala papa watu ba yeba raté. Garçon na ko lo ba yemoka lobi nga ba yebisa nga na pesa mbongo te. Pe mukolo na to kuta na kaba $600. $600 on peut la dia nga mote. To dia ngona 140 na kakol. Azo tesa 200 nga la vie 200. Sankarazo parvenu koloba to fandi balobi bino tundenge bozala rabwe bona maboke na bino to sana tona maboke na bino moko sweka bolongwe to kangi liboke kakola za vivant aza présent ayebi makam na osulula yango na lobi na yo ngana za petit ya wera ngana respecter des fils au fin na lobara qui ne jamais trahi le courant ngalo beso na kenda ko tsesenga na orchestre mon kiti na longwa na bandi aventure na nganga moko eza na ba viena yana viena nga moko ya mungala na banda ko buaka e trop ye mutasiranga makambuke
longwanga na soutenir yo sala orchestre ils avaient José Makila tokinga na sala orchestre Mikenyema et rapport na fait José Makila sur na sala groupe na sala orchestre était groupe parce qu'il y a-t-il une différence entre orchestre et groupe. Orchestre appartient à une seule personne, groupe appartient à nous tous. Yo Mikenyema na kata groupe ngalo besona na kata groupe. Groupe et Lumbe, j'ai déjà. Cela veut dire, toi tu amènes ton apport, toi tu amènes ton expertise, moi aussi j'amène la mienne, les miens, on fait la fusion pour toute la solution et le Komoko. La salle groupe et Lumbe, GDG, a été créé par moi l'Obesso. N'encouragement à vieux José Makila Ngwaka Soumanda. C'est lui qui m'a dit. Sala groupe, abinanga sala groupe te, abinanga kende liboso za mwana mobali kozonga simati. Nga na ko soutenir yo nga na ko tambongo na ngepa na yo mais na comprendre zo na nga wana te na solo bateke opo na étaler vie po batamukili bana na vie non aza papa mukolo aza vie oyanga j'étais le seul on a ko valoriser comme José Makila. J'ai chanté José Makila pendant mes 10 ans, j'ai chanté Ngeli Photo pendant mes 10 ans, j'ai chanté Baki Omer Yangemba président Aliba pendant mes 10 ans, j'ai chanté puis à son âme et Lokondo, Thomas Lokondo pendant mes 10 ans. J'ai chanté les Bangala, Ingeli Photo, Ndundu Bononge, Pichu Bolenge. J'ai chanté tous ces gens-là pendant mes 10 ans que j'ai vécu dans Wingi. J'ai chanté même le Matabajano Pétrole pendant mes 10 ans que j'ai vécu dans Wingi. Aucune personne a tourné la face vers moi. Je précise que dans un loba, sur un groupe, nga sala groupe T. Nga ko sala groupe T Mikenyema. Nga na beta nga na orchestre na Kinshasa. Batu balanda nga na mbongo. Ba opesa nga mbongo. Osola na Magali Sisi, benga Magali Sisi, tuna Magali Sisi, na pesa ka 20 000 euros, 15 000 euros. Entre 20 000 ou 15 000, l'opération ko ta kati orchestre na Magali te dira. Sisi Magali, c'est ta sœur, elle te dira. J'avais dit à cette dame, allez remettre l'argent d'autrui. Je suis Wenge, moi. Ngala rokima ba mupepe ote ba na ba persi oyo mupepe mo ya tricage desa na po obeta ngalo bisoti na obeta lo wala mwana muke lo ba obeta nyoka na kata zamba kendo ko song sambonga batu papa na ngai aucun musicien congolais abeta na orchestre ya batu ba elie 15 000 ou 20 000 ba simbisi na maboka mwasi na ye avant na ngo 3 jours abina mwasi wana aller remettre l'argent d'autrui papa na ngai musicien on a zaté au solo la gana généreuse tout na généreuse histoire aoye sao makambu généreuse alobaka na journaliste la banga sa émission ya diamba mukolo 20 na tuna généreuse na podium yo kombo na yo ezalaka nani après avoir généreuse koyema na ba wenga yemba Roger Niwa mais le vieux a posé généreuse question on a concert à 3 jours vous appelez qui ah ça c'est quoi ça. C'est le jour où Généreuse a quitté Wenge. Après ça, Moutnabanga émission diamba. Bosaka na lobeson, bosaka na lobesongati. D'ailleurs, lobesonné na zan orchestre na mino mobimba. À l'équipe ino tout na succès. Yango bo calé. Kata fumbo ebeta partout dans le monde. Bon memeka na pote bote mse na château rouge bino mobomona. C'est Généreuse qui avait dit cette histoire. Soki nga na soka courage au sala groupe, ils avaient pour na papa na ngai fait na nga bokulaka na nga José Makila. Mais tina sala groupe. Il n'a pas de Kinshasa. La femme n'a pas de la vie. Mais fait ça problème nini. Oyoka ke mutumo ba ke faire kabelembo. Problème nini za pas ngai. Problème nini fait to zakanaye. To fanda kana fait to solo laka. Fait promettant na kambe bele ya minene. J'ai chanté le nom des vieux pendant mes 10 ans dans Wenge. Je ne peux pas dire que non j'ai valorisé José Makila, mais j'ai fait avancer son nom. À côté même côté batunsu ba eba ki pour nanga. Papa, quand on a le que non, kozonga te kotala simate, et kosala simate, kende libosonga na kotambongo nanga, mukoba noma viona vice-premier ministre en charge des transports et voies communication. Viona sora benga batumisa ta benga ngai. Abi, j'ai eu le ministère. Je vais te soutenir. Vas-y. Allez avec ton projet. Toi, tu m'as assez dédicacé. Écoute, papa. Ndena soka courage à Kosonga Kinshasa, au sala groupe. Ça c'est là, Mikenyema. Nga sala groupe.
Nalinga qui na sala groupe terre, nanga ko continuer carrière nanga soit na quartier latin, soit na F victime, soit na jet set affaire egola, soit na culture pays vie, soit na ko continuer carrière nanga na la team wata soki na lingaki, na ko ke nanga pe na sanga na déplique, na ko ke nanga pe na sanga na ndeko nanga Fabregas. Est-ce que vous vous rappelez que yo yebi histoire que na Fabregas aba nanga to longa maison mais na boya. Fabregas Fabregas alaba nanga na 2011 na Canada na Toronto na 9h du matin abi nanga to longo keso to souffrir. Il est vivant, il est là. Nga na lokola fondateur ya Via Nova moralement. Fabregas en 2011 m'a dit to longo keso yo. Nga na sali album tozo kita na Paris ocha ba générique na ona banze mona yo to kumbe la plan. Na bisa Fabregas na bi na e c'est le temps dans Wenge. Papa na lingara maison mère na motema na nga mobimba. Na lingara maison mère na motema na ngai pe na lingara fentsone soki bazaka ne loko mo balinga ba pesa ngai ifala ba soana ba pesa ngai na zwango l'esprit na nga na ngo tanke mvulusi na nga na boya te basola na ngai te basala nga ndika na ikaka petit na bimimi kenye makana ela ndinga ti libanda kana ela ndanga ti libanda me na sala fentsone lote na sala vie elote nga na penga ba misa maison ne ba yokota na groupe na ngata. Frère nanga za lolo na jet set, frère nanga komona ni onan, limousine, Ferrari aga ne lumbe. Il fit des alites. Tout ça la clip na Ferrari, azobina. Et là, il y a un problème na papi mbo ma elsanga. Abina nga commence ba misa batu, préparer guerre nabi, na zu misa mon puté. Nga na fandi nga na emba te nga sa animation, Ferrari c'est un grand chanteur, aye ko soutenir nga. Na koki ko boya Ferrari te. Bazala ke bele balinga na ba danseuse na boya nga. Nabi na boya na linga nga ba cité na boya nga. Peut-être il y a un problème dans la vie. Il y a un l'échec. Il y a un vie. Mais ainsi va la vie. Bien seulement si il y a des gens qui ont mis des mains noires. Ils ont mis des mains noires. Ils ont des mains noires mises dans ma carrière. Papa, il y aura les flèches il y aura des flèches à l'expéditeur. Nazo ba on peser ba mo ba luka ngai na système mususu parce que naza phénomène ngani omuna ngabui na le poison 3 fois na kufiti na comité na goma na muto examiner nga poison bi na ngosambe na église nini na bi na nga na muta bokoko na bi nzambe Dieu créateur naza mvulusi abi poison za na ngo tambola ko matiate aza Rwanda zaki a congolais ti muta sanga test poison za Rwanda Capuchino za témoin. Nazo solola na lobby yango nzambe ndayebi pe na bandeli suko souligner na suka na lobby côté vieux José Makila zali message soki komela e ainsi va la vie ayebi makamba loba na ngai mukolo tozalaka ngai na ye tozalaka abengi ngozapi yaka bengela héritier na bengi héritier ko na bi wata yaka to na vie fiaso benga olukao to yeto kuta na ville na kwa mobwe esika mona otanga kombo place angote. Héritier kota bakota na équaliseur tout na équaliseur na poto ya tout na équaliseur boseko comment ya mboka boseko tout na boseko équaliseur ou animateur tout na websao okuta na José Makila yona lobe équaliseur akuta na vana vie esika moto vana vie boy banzoka na sokute tout ani boy équaliseur azo se présenter à binga za mona ya directeur boseko parce que papa l'équaliseur azali numéro 1 à OVD. Office des foiriers de Grenage à Nambandaka, fait boseko. Ce qu'on a fait dans Nambandana, qui n'a pas traqué, n'a pas traqué, mbona mabou, parce qu'elle a perdu nangai. Tant héritage du mien qui il a na loba fait José Makila loba nanga na matoi nanga lobeso. Mi gagné ma, n'a pas souffrir na trop na vie. Pas souffrir na trop na vie na ba likam na salati. Ce que la gane loko ke ba gane loko ba pesa ba ki fait ba pesa monga. Nanga na boyati. Nazoloba soki bazalaka ne loko na bango moko boyi o ezalaka musuke eloko moya orchestre soki ezalaka ifala so ita musuke o bayinaka ngai to bazomona ke o na koko ifala baswana nga te zo eloko baswana nga eloko te na comprendre te nde bayinanga boye bakotela nga miche na vie na koma l'échec ya bato nyonso tu nakoma l'échec ya bato nyonso tu lelo oyo na bato mususu kutu bakokoloba te na vandaka na talaka papa na nga nazotala na vandi kaka na kanda na pasi na motema na bi ainsi va la vie fumuki mbango basutena epete
il a été en captif, il a été appréhendé par les bloqueurs, par les impérialistes. Il a fait 30 ans de prison parce qu'il était une étoile, il était fort. Patrice Emery Lumumba, Azara Souteniti. Jésus-Christ, le fils de Nazareth, Azara peut Souteniti, à tenir sur la croix. Martin Luther King, il n'a pas été soutenu. Mousé Laurent Désiré Kabila, il n'a pas été soutenu. Vous comprenez? Tout bazaka grand ba étoile na vie mi gagné ma babundi sa bango. Babundi sa ka bango ba soutenir bango te.